Ya mami Chibola longi singai. Mami Chibola longi singai. Papa, je suis serviteur de Dieu na mboko yo. Omoni ngai mukolo boyaka na kancha na ndako na ngai po na pese bino toli. Na sepelaka no depuis mukolo wana. Nebisi papa évêque ka, papa évêque. Mais papa kancha azalaki ya omwana na yo. Alobi na ngai. Zamba likolo azomona. Papa évêque alobi na ngai kancha sa kufi. Esali nini? Naza posana coucher na yo, soit na zo deuxième femme. Nebisi papa fongola po tengana kende. Mami Chibola lobi boye. Basalaki na matata na mobile na ye kanja soki kanja gu. Bakende pa ya papa molimo apesa bango conseil. Tangu bakomi pa ya papa molimo, nzoka papa ya molimo esa lula na ye mwasi ya mwana na ye ya mondimi na ye kala. Bakufi bazolela. Bakufi nyonso batika basi na bango na église bazolela. Mwasi atikala ya pasteur. Basi nyonso na église tobenga bango ba veuve. Akufela mobali. Nazoyebisa yo. Pasteur na bango esa lala ye. Ngana loba nyonso. Atika ngambilo papa. Na bimisa libota bolimbisa. Kambonga na bane koleka na TV. Mutakala ya mosala nzambe. Ya mami a confirmé yango. Masuba ya mami a confirmé yango. Premier jour na bureau na ye. Tangu bazo solola. Ayeti pemene ya mami. Nsoto na ye ki mobile vimbi. Sikongo na tikali na soutien. Zoyoka. Alongoli ate. Tangu azocha ngana fandi boya azocha. Tangu ache na baluka bone moni évêque nuit. Tangu ache na baluka bone moni évêque nuit. Ya mami atuniye. Nsoto evimbi bona likamunini. Te kulana makambu wana to. Kulana makambu wana to yo za mwasi. Na kusunga yo na vi. Na kusunga yo kuzwa lupangu kubangi loko ti. Efika yeveranga. Nzoto na ya mibali etelemi. Ozomona mobali no alatika ki. Nzoto na ya mibali etelemi na pantalon. Aye asiminga na lipeka. Nazwi elongi natali na se. Na yo kisoni. Alobi ha okomi koyoka soni. Okomi kobanga na noyoki likambo na yebisi yo te. Na yebisi nazo banga na ngai. Ozomona ba fanti. Bina pe bandeko na biso ya basi. Bina pe bandeko na biso ya basi. Motela ka pe place kokota. Pona mbongo, pona église, posa na ba selile, onimi bindimena. Omone ngesuka nini ozamona mukete ozobanga nini? To épargner ba. Évêque akushaka na ngai. Jour wana. Na yebisi troisième rencontre ndé botili. Akushaki ngai. Tango akushaki na ngai oganga te. Yo mwana batu ya mukie. Mami Chibola ayebi eloko te. Yo prophète na kati église. Église ozomona basakola kate. Bazo swa mutu batindi yake no kotuna lisolo ya vi ya mutu wana. Tangu yoko ya église baba niko swa makamno nyonso yezo kanisa lokola bango nde basakoli. Bango batu basakoli te. Adi lisolo na yo nyonso vi na yo camarade na wana sa betela ki papa kancha. Siko moma tangu na pusani tour na ngai koki batu nyonso basili. Ngai ko yamba ngai. Abandi ko yebisa ngai ozana fiancé. Ozo vanda boy ozalaki place boy. Donc vina nga nyonso tu wana ye ayebisinga fiancé na yo wana alinga boma yo. Alinga tia yo na jeko. Nazo yebisa yo. Oza Bible. Vitesse Bible. Na mo sali nzambe na mboko yo. Omoni mami Chibola ninga longi singai. Omoni mami Chibola ninga longi na nini kolonga ngo église. Hey! Archbishop, évêque, évangéliste, apôtre, prophète de la nation. Mon frère, Nabima sans pitié, Naibisa bango boza miyibi. Batu ba ebisinga balobi yoko la ke la mama be. Yoko kufa lokola mbwa. Bako beto o masasi. Bako chele o poisson. Na lobi nzambe merci. Tu boka krimo ya nani? Ya mami! Ya mami! Mami Chibola longi singai. Nazalaki sir na makambo na zoloba. Nzamba lola. Nzambe makoki nyonso. Mami Chibola longi singai. Mwana mwasi mami Chibola. Nzamba pambola yo. Prison ezalaki liboso na ngai. Ngai. Babi makambo na lobesa lukuta. Na koseli mosali ya Nzambe. Ngai nani? Natambola likolo. Tobane ko zela. Mami Chibola yako kata makambo. Tali ngai te mami. Bimisa siko quelques vidéos etikali.
bimisa quelques vidéos na ba audio oya bana na ye bimisa ngo sikoyo to panza na makambo esila esi to limbisi basala nzambe nyonso o ba boma mboka esi to limbisi ba o ba se repentir kasi mabena bango sengeli to tanda ngo nanu boye na mesa batu nyonso ba mona. Zambe Tolobate Filokoboy Tolobate Zambo Yo Otani Ozolule yaman Yayupa kukiko koma bongo Na pomade awatoza na pomadi na watoza ngai mwasi na ngai pia kuma Oningi osoma pomade naturel awatoza Oningi www.awatoza Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, y'a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza Salamina Banamboka ba Congolais Nabanzete ya Mboka Congo Bokeba na Pirate pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo, Sumba gamme ya pomade Awatoza Masse yango na baparti oyo mongi evimba nsima ya 3 mois on fait résultat. Fali na pomadi awatoza mwasi na ngai pa komi nango kibokoni na pomadi awatoza Elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey. La mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobota la biso sikoyo na Elenga Congo TV chaîne moko nde na mesana koloba na kati ya République démocratique du Congo. Merci vraiment na bandeko tout oyo botalaka émission ya Martin Engi double vitesse à fusée na kati Elenga Congo TV na pesi vraiment mbote na Tracy Mbelenga Pro Glody Diasuka oyo nga na bengaka bamo zalisi. Donc bangonde mutu ba pesi ba idéologie belengi ba chaîne internet au bozo mona et belé na kati ya République démocratique du Congo. Alors merci l'issue na maman Anto Aluta Antoinette Michael jeune patron Michael Aluta Mulumba jeune patron na kati ya Bruxelles. Merci na Mati Aluta Mulumba maman Brigitte Aluta moi si ya papa Vital Mavinga na kati toujours ya Belgique. Alors lelo Elenga Congo TV toyambi moko ya basala nzambe botuna nga nani Pasteur Lité Akanda deuxième volume Martin Engi double vitesse à fusée nazongele lisusu lelo masolo za koloba tellement ebele ya makambutu tokobete dossier ya évêque Mukuna tokosolango lelo après avoir kokanga na prison makala tomonaki Mimi Chibola alekaki na TV alobaki Elenga Congo totika pe si matin. Il faut tout découvrir en pays. Pour SCPC, les Congolais de tous les partout. Bonjour, Pasteur Lité Akanda. Oui, bonjour, Martin Engi. Vitesse Kakanengo Lobaka. Double vitesse. Solo Alikambo. Merci, Bambote na yo. Pe Bambote na diaspora nyonso. Bambote na bae nyonso. Bozui occasion. Tope libaku ya kolanda biso. Naza moko kati na basal na Nzambe ya République démocratique du Congo oyo batu bazo respecter oyo batu bazo considérer oyo na yana forme moko ya lokola ndenge bazwakanga soi-disant voyou soi-disant mutu aloyenge kasi ezala volonté na ngate ezala recommandation Nzambe kasi Potokuta na boye na solo alikambo esengeli Nzambe a permettre tokutana ndeko na ngai Martin soki Nzambe tata a permettre te Pasta Lité Akanda. Alors administrateur Mathieu Mbumba ozomona yo moko Mathieu Mbumba administrateur na pesio bambote bota na Nzambe mbote
soki nzambe a permettre te tokotikala kokutana te munena nzoto mapangu mituka bozwi ya se na moi oyo ebatelaka te mutu abatelaka eza bobele nzambe kibolenge ndeko na nga Martin omoni mutu na viso kaza nzoto makasi ana mbongo ana mapangu na mituka azomi mona ye azoyeba te un jour okota na tiroir ya morgue un jour ba okende pe kokunda yo mon frère nazoloba likamo nazotiama ina munoko te tant que nazo vivre nazo croire pe nazo ndima eza na mukolo moko ngai nako résister lisusu na mokili te kasi lokola nzambe tata atinda mutu na mokili na œuvre na ye kasi œuvre tope mateya onga nazoteya lobi eko témoigner ngai lobi eko pesa nga valeur kasi na kozala invité yawe nzambe tata oya kutanisi biso tika ete apambola bino nyonso bozwi libaku to pe bovandi ebele na ba poste télévision na bino esika bizwami bino na kati ya ba boutique yawe nzambe tata apambola biso kosalela nzambe kitoko avec assurance avec honneur avec recommandation nzamba tikaka ba oya ye pamba te lelo na mboka o naza opposant tangu na lobaki naza opposant ya FCCT naza opposant ya Lamuka te opposant ya nini opposant ya basali ya nzambe nyonso ya mboka ngai pasteur lite ya kanda mosakoli le révérend munoko nzambe lisakoli na nkolo papa ngana mosali ya nzambe ya Ancien Testament munoko nini munoko ya nzambe lananga bien parce que munoko nange lobaka on nzamba tindi na loba so nzamba tindi ngate na lobelo côté na yango wana nzamba komisinga opposant lelo naza opposant ya monde entier ya mokili mobimba ya tous les religions parce que na religion nyonso bazotanga ko mwa nzambe kasi sika bazotanga ko mwa nzambe na lingi salite zalate pasteur lité akanda elenge Congo TV biso peto lingi salite zalate na émission na biso news tout na sur Karine Chamba na kati ya France azotala biso administrateur Mathieu Mbumba na pesio bambo théâtre na kati ya France donc kalate émission nanga déjà batu bako sepela pour na Mathieu Mbumba merci Roger Mel après digital o bazotala biso alors pasteur lité akanda elenge Congo TV toyambi yo nde balobaka toyambi yo malamu na ndako na biso après avoir kosala mission belé lelo na lingaki réaction na yo par rapport à sujet to sola na yo pona évêque Mukuna Mimi Chibola na si biso tout totali après avoir makambo eleki yo pasteur Mukuna Mimi Chibola akoti na prison makala lelo to moni Mimi Chibola aleki na TV a lobby abimiso esenga bimisa yango na zuyo réaction na yo ezandenge nini par rapport à ba image tout hôtel émission tali pona Mimi Chibola na évêque Mukuna. Merci na lingo tikela nga sikotana tikeli autant Tracy Mbelenga pro Glody de Souka na tikeli etan alobana maman to aluta Michael jeune patron na tikeli etan Mati aluta Mulumba na tikeli etan omoni TV ekoko matisa mutu ekoki pe kokitisa mutu omoni TV ozomona ekoko pambola mutu azwi bénédiction ya mutuka ya lupangu tope ya mbongo na nzela télévision kasi koyaka na ba TV onga na yaka ezalaka na sentiment te eza na prestige te trouble moko ekoti na minute oyo na mboka on a kopapolela ngo penza batu bébé surtout na église c'est bien moi pasteur lité ya kanda frappe na le frappe na retour nako beta batolo lengwana na papolio na nyati yo na kwesi yo okota hôpital et baleka uki bambisi ya minene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka oko sale lokote lananga Martin nazolando très bien double vitesse lananga solo likambo likambo yo lukaka tikana loba siko yeba oyo kasiko solo likambo nini onga na ningi na bimisa
tozaba na mboka na kati ya mboka likambo ekoko kweya kasi tobosana te tozaba congolais que ça soit gafi ya basali na nzambe ya mboka tobunga rumba te bazaba ndeko na biso ya baleki bazaba leki na biso ya bayaya bazaba yaya na biso. Mon frère Martin la nanga na bokebi nazolando très bien double vitesse à fusée très simbelenga Glodi Asuka nazolande to nazolanda ete omoni na mboka oyo tozwaka basali na nzambe topesaki bango place ya honneur topesaki basali na nzambe considération topesaki basali na nzambe valeur o ebongi na bango totiaki bango na place ya royauté esika ya baroi tokomisaki bango lokola ba président de la république wana basali ya nzambe bomba mabe papa lelo na bombe lokote okay na ebisio vitesse na bombe lokote solo alikambo ala lingaka boye mpe naza solo alikambo omoni solo alikambo yo lukaka na vie okutana nango lelo yokake ngape na solo alikambo lingi batutu bataka lengi ya Congo TV ba yoka yango lokola mai ese sopani moye ya kolokote ezate moko na moko bisika bizwami ye à prendre conscience ngai na mboka oyo tangu na ye voilà ebele ba finginga voyou ebele ba finginga mutu aliboma ebele ba finginga kizengi banani ba finginga kiyo basali ya nzambe o baza ba collègue na ngai na soi-disant bandimi na bango babenganga mwana libebi ndoki kasi pourquoi na lobi ete topesaki bango place ya royauté papa na mboka oyo ezalaki soki ofingi basali ya nzambe balobi okolakelama mabe parce que oza bible po bayebaka mabe na bango bakomi koprotege yango na bamati ya balobi oyo afingi mosali ya nzambe akolakelama mabe oyo atie musapi na ye epai na mosali na nzambe eza lokola atie yango epai ya nzambe bateyaki bamateya wana mpona nini mpona kose protege na bamabe na bango kasi vitesse aw betelemo maboko seki makambo eza malonga zonga na bavideo na nga kaka na chaîne na bino oyo elengi ya Congo pa ya Tresimbelenga Pro bakisaka na Glodi Asuka ah mon frère ko pesa nga makambo te tika na bakisaka baza couple te baza bana poto faut loba kombo na bango bien tika na nute tika na loba makambo eza très important Jama Kabunda 520 giga chargé à communication Martin Falozo yoka ndelite ya kanda zoloba na tiki ye aloba tika na loba makambo eza très important ko tiki yo loba na tiki yo kasi zonga na ba video na nga ya 2003 2013 zonga na ba video na nga ya 2014 bo vérifier ba video na nga yi na yaka na lobi bana na nzambe bandimi kombo bomemi ya kimondimi bomemeli yango mabe kombo ya kimondimi bomemelaki yango mabe mutu akoti na kati église bazondimisa ye nyonso nalobaka yango muyibi ata yibi nona nefufua ya 100 fois bakosani bakokanga ye parce na kata yote lisolo mutu akoti na église bazondimisa ye nyonso totanga pe église nani bandondima pe ba série nini na tani lo bakombo na bango yo zotanga te ozoningo ye basiko ngana mboko so na nani na otange lo bakombo ya ba église wana o découvrir oye ba niveau na ngana mboko yo papa ngana banga mutu te et puis bazondimisa bango nini yo lobaka bazondimisa nini na kati église mutu akoti na église nyonso bazolo bazondima ndeti nini po tobike bayindimelaka nzambe kasi te bazondimela batata na bango molimo koleka mateya oyo tata ya molimo ata zogafe tozoyebisa ye tata na bino comportement oyo yango te azotia tembe tata na bino comportement oyo yango te azosokola basi na kati ya église bana batu ya basi église ekomi piscine o totangaka na Bethesda na liziba ya Bethesda
nazalaka se kozela nazala se kozela akotia mai na kantine na savon azo sokola mwana batu ya mwasi tina tolo na quelle tension tina sima ya nzoto ya mama wana mona ko kengela na libusu be ba ebisaka yo ba bete la roli solo bete la kanga li solo te mon frère ba bete la kanga li solo te kasi lelo nga na bima na église ya tata na nga pona lobaki trop c'est trop ozo meme l'église mabe église ezali place oyo mutu na vie soki a raté éducation ya famille a raté éducation ya école éducation ya suka ya vie ya mutu eza na kati église kasi kati église éducation eza lisusu te église ekomi place ya kosaliri buzoba ya bato mon frère tangu na lekaka na télévision naebisi bino tala bato bino bopesaki respect tala bato bino bomemelaki considération bozwi na kombo ya lokumu bomemi bopesi ye patriotique kombo ya patriotique o bino bopesaki ye tangu na leki na ba télévision baebisi nga tambola likolo mon frère Martin likolongo ya nini ngai na lobaka ona moni na misu tambola likolo ba robeta yo bengi nini ngai na lobaka ona moni na misu na ona yoki na matoi tangu na ena mboka oyo nanya kondimela ngai ya passe ezalaki nini je suis la première personne on a tellement na TV na lobi ba sali ya nzambe ba pasteur baza miyibi nazala mutu aliboso na mboka o mon frère yo nani na Congo ba prophète ba komi na succès ba pasteur ba komi na succès ba salina ba selile ba komi na ba communauté mutu aza na communauté na mboko yo finga e muyibi mon frère na chaka vina nga anje pona nzambe na chaka vina nga anje pona nzambe ba biso pe matara likutambola likolo nzamba ebisaki ngabi mwana na ngai bakofinga yo za hélicoptère to kotambola nde kasi ko bange loko te bato nyonso na baneko zela bino boyebisaki ngai tambola na avion yo za na avion na za na avion te nzeta pa iparo tambola na hélicoptère kasi nayebisaki bino pona nu mukolo likambu aleki na bosolo na politiki te lananga na bokebi nazolando bandakala tambola likolo babi bilobela oyo yo kolo bosolo ba makambi ya lukuta tambola likolo nyonso wana po mukolo likambu nani ayaki te Zambe tolobate biloko tolobate Zambe yo ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturel awa toza en ligne www.awatoza Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Pour l'adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banaburat. pour la province Samamole, Nipende Sinapetolo, Sumba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na baparti oyo olingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez la pomade Awatoza mwasi na ngai pa komi nango kibokol na pomade Awatoza ya mami pasala somo Chibola longisi ngai mami Chibola longisi ngai papa je suis un serviteur de Dieu na mboko yo nazoyebisa yo oza bible vitesse bible na mosali ya nzambe na mboko yo omoni mami Chibola ninga longisi ngai omoni mami Chibola ninga longisi longi na nini kolonga yango église hey archipak
archbishop, évêque, évangéliste, apôtre, prophète de la nation. Mon frère, nabima sans pitié, naibisa bango boza miyibi. Batu baibisi nga balobi yoko la kela mama be. Yoko kufa lokola mbwa. Bako beto o masasi. Bako chele o poisson. Na lobi Nzambe merci. Tu bois crimo ya nani? Ya mami. Ya mami. Mami chibola longi singai. Nazalaki sir na makambo na zoloba. Nzamba lola. Nzambe amakoki nyonso. Mami chibola longi singai. Mami chibola longi singai. Ça pouvoir ne quoi? Mwana batu ya mukie. Mami chibola. Ayebi eloko te. Yo prophète na kati église. Église ozo mona basakola kate. Bazo swa mutu batindi yake no kotuna lisolo ya vi ya mutu wana. Tangu yoko ya église baba niko zwa makamno nyonso yezo kanisa lokola bango nde basakoli. Bango batu basakoli te. Mwana mwaso mami chibola. Nzamba pambola yo. Prison ezalaki liboso na ngai. Ngai. Babi makambo na lobesa lukuta. Na koseli mosali ya Nzambe. Ngai nani natambola likolo to baneko zela mami chibola ya kokata makambo. Nasir otalaki mission donc yango lelo vraiment Martin Engi double vitesse à fusée na Katelenga Congo TV batutu ba otala biso sikoyo Mama Brigitte Aluta moi si ya papa Vital ma vie na katsa Bruxelles ba otala biso siko ba Hollande biso alors même Jean-Marc Kabund 520 giga ba otala biso to solana moi mukie tango moni après avoir makambo wana mami chibola aleki Nasir bato belé pe ba union na makambo c'est comme si ozaki contre évêque obendenge nini po yolo ba aka makambo évêque papa ngaso na lo ba likambu bazolo bana ngai na lia mbongo ya FCC posa mbongo ngana na ngo modèle na olukela mbongo na benga memi bango bato FCC na télévision tala bazo kosela ngali kamu na lia mbongo kasi ngana tikali ko lia mbongo te bosa le tout et tout ba koseli ngali kambu boyela nga siko mbongo wana na lia po nyonso na oloba bato ba oloba FCC ba lesinga mbongo ngana zoloba ainsi dit l'Éternel oui na la mission. Mami chibola lobi boye. Basalaki na matata na mobile na ye kanja soki kanja gu. Maman Antoinette. Na matata na ye na kanja gu balobi te bakende pa ya papa Molimo apesa bango conseil. Tangu bakomi pa ya papa Molimo nzoka papa ya Molimo esa lula na ye mwasi ya mwana na ye ya mondimi na ye kala. Hey! Bakufi bazolela. Bakufi nyonso batika basi na bango na église bazolela. Hey! Bazolela. Kasi mwasi atikala ya pasteur. Basi nyonso na église to benga bango ba veuve. Akufela mobali. Nazoyebisa yo. Pasteur na bango esa lala ye. Ngana loba nyonso atika na bilo papa na bimisa libota bolimbisa batala biso partout dans le monde non ce n'est pas possible na problème na mutute na te ya nematea na lobaki yango oya ko se repentirité nzela na eza soit kokota mabele Nzambe basakanaka na yete oya ko se repentirité place na eza boloko mais ba mibali na bango oui bakufi bazolela mokufi atika mwasi na église prophète atika mwasi na église évangéliste atika mwasi na église lelo basi wana badadi bazobima na bango yo lokatela mwana na likambo lupangu yo sui mwana na yo mwana emo kwa so papa na oloba siko oye bimi na munongo ya mami mami chibola tata pambola yo mami chibola tata pambola yo pambola na ndenge na yo baser bobi misa makambu baser de l'église baser en Christ bobomba makambu bobi misa makambu tata mukolo
batata mikolo ya baprofete okende kozwa mwana mukie mwana aza na age ya bana na yo okomisa ye mwasi na yo lelo kufa okenda tala trouble oyo tiki sikoyo nga nazotuna seke na kati eglize soko ye na mwasi wana akomi ya bato nyonso akomi mwasi ya papa molimo bakufi bazolela mondimi nyonso oyo akufa tika mwasi na eglize mwasi wana lelo bazobima na paster na bango bakufi bazolela bakufi bazodeklare bakufi babimeli ngai zokama yo yebi makambo ndenge bimeli ngai kanja bimeli ngai bato nyonso bakufa na eglize bazolela balobi basi na biso totika bapapa na biso ya molimo bazobima na bango ndoso mona nazoloba mami Chibola ya mami akosepela te nde ozokanga bongo ya mami ndozokanga na nye pai te ngana mosala nzambe na mboko ongoye banga sona nai na mboko ya koyoka soni ndozokanga mami etalinga ite mami bimisa siko quelques vidéos etikali bimisa quelques vidéos na ba audio oya bana na ye bimisa ngo sikoyo to panza na makambo esila esi to limbisi basala nzambe nyonso o baboma mboka esi to limbisi ba o ba se repentir kasi mabena bango sengeli to tanda ngo nanu boye na mesa batu nyonso ba mona mais kala TV kazobima kala TV ko bima na bana na bisu ya basi babebeli na kati église bana na biso abasi lelo église est détruit bango lelo bana na biso abasi basa ba victime basa na ba makambo bazo regretter o église sala bango message oyo tata nzamba pesa ngai yango wana po batu bazeli mami ba moni aleki na émission ya Israël Mutombo na boso na politique. Oui, effectivement, suite à Souka ya filmé et c'est là qui m'a dévoilé. C'est-à-dire makambo ngana bane koleka na TV. Mutakala ya mosala nzambe ya mami a confirmé yango. Masuba ya mami a confirmé yango. Premier jour na biro na ye tango bazo solola ayeti pemene ya mami nzoto na ye ya kimobale vimbi ya mami atuni ye nzoto evimbi bona likamu nini te kulana makambo wana to yo za mwasi na kusunga yo na vie na kusunga yo kozwa lupangu kubangi loko ti ozomona bafanti bino pe bandeko na biso ya basi motela ka pe place kokota pona mbongo pona église posa na ba selile onimi bindimena omwenenge sukeli yo a triple papa manande kona ngai. Alors merci Elenge Congo TV chaîne moko na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo na lobaki tobaki vitesse moko na vie na biso ndezala. Donc Martin Engi double vitesse affiché musalande ezali ko sala mpo ba vitesse aboué bozui wapi ngana journaliste naza mutu ya batu tout na kendaki même l'église ya seka na sala émission donc naza mutu ya batu tout na yambaka mutu tout polémique ezate to yambaka mutu nyonso linga loba obengi biso tozana toujours pour nous servir yo. Alors merci vraiment na Tracy Mbelenga Pro Glory de Souka batu tout bota la biso na niveau à Libanda Jama Kabunda 520 giga oza chargé ya communication ya Martin Fayou na niveau à Libanda. Merci na administrateur Mathieu Mbumba boss des boss tozo zelaka kandenge masola ngwe kozale ko sala bien. Merci na Michael Aluta Mulumba jeune patron na kati ya Belgique jeune patron Michael Aluta Mulumba. Merci na vrai chéri moi sa kitoko na kati Europe Mati Aluta Mulumba na pesio bambo théâtre. Merci na mama Antoinette Aluta na pesio bambo théâtre. Anniversaire nanga eza le 9 août. Le 9 août anniversaire nanga toza l'ensemble bokomona pe babilili na kati ya Elenge Congo TV. Donc anniversaire ya Martin Engi double vitesse affisée le 9 août toza ensemble. Alors pasteur to comme na sous émission merci na Karine Chamba na kati ya France ozota la biso. Merci na président Okito na Pesiombo Théâtre Congo support na kati ya Londres na Pesiombo Théâtre. Bolamwe polakate mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative please OLK mosungi ya mabota mosungi ya bana bitike
mosungi ya bato baza na pasi musala kitoko mama c'est la bénédiction eza grâce kokaba babota makanango amema ngambu nyonso na mutu na ye abanda ngo kala eza lolenge na ye boboto eza lolenge na yo kosalisa bato eza habitude na yo koyokela bato mawe eza comportement na yo héritier mpaka 7500 giga na kati États-Unis pese loko zwe loko héritier mpaka na peso bambote ya trop donc place aux kati États-Unis babi pesa ozwa eloko na peso bambote ya trop Martin Engi double vitesse affiché tata pambola yo héritier mpaka elamba ne lamba elambe loko pama na nzoto bon garçon na kati États-Unis héritier mpaka na bo sanité les boss Jacques Sobanuko les boss Jacques Sobanuka kuna na kati États-Unis prophète Jacques Katondoko prophète Jacques Katondoko tata pambolo bisika bizwami yo l'homme du valeur l'homme du moment bisika bizwami yo na bo sanité Elikia Christian Kambaje na kati ya France kuna na Lille tata pambola yo mutu ambongo ebele de Panama Patrick Boyimo papa na China kuna na Paris na bosanité Dieu donné Mouya na Italie kuna na Milan tata pambola yo de fils Masevo jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na kati à Londres plus 243 89 78 37 à 29 plus 243 89 78 37 à 29 tozaba na mboka o eseleki eleki tozongisa na mabe na mabete basala nzambe nyonso bazuli bakakola na biso tika tata pambola bino kanda na mitema te na bansi toyokani. Alors merci tous les commentaires na bino na émission oyo bino na stubota la émission ba commentaire na bino et ça la moi bien ko benga ko koma et ça la moi bien merci vraiment na Charlotte Ngalula Charclone Corporation donc Charlotte Ngalula oh vraiment a décoré ambassade de fêtes bah même ba immeuble partout na niveau ya France ou en Europe Charlotte Ngalula na pesio mbote trop vrai chérie tozaka toujours ensemble na pesi Christian Manza oazana sima ya caméra réalisateur nanga Tracy Mbelenga pro Léona Salina Christian Manza na pesi bambo théâtre merci vraiment merci na maman Brigitte Aluta mère nanga ndeko nanga ya nanga nyonso oya nga ya famille nanga na pesi bambo théâtre moi si ya papa Vital Mavinga na kati toujours ya Belgique wana baza ensemble alors Mathieu Mbumba administrateur babi Kalate Mansolo boko sentir on a Martin Engi double vitesse affiché le 9 août anniversaire nanga boko zongwa live na kati ya Elenga Congo TV pour maman Glody Diasukaza wana Tracy Mbelenga pro azana na sepel makasi pasalité ya kanda émission na biso lelo tolinga rande mission pour lele Elenga Congo etambola kabwe. Merci beaucoup tata pambola biso. Merci Botika Malamu Elenga Congo TV tokuta mbala sima ba ope ba na besoin ba sa émission na biso bo benga même si oza en Canada tozana pona koemba bino tout merci Botika Malamu Elenga Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga